na ko rappeler Sila il faut aza moni Sila na rappeler yo so qui pena moi ça malonga on va na église pour témoignage nous a 6 mois ba cameraman ba filmer ba cassette ba ni toni ba carte toni lo biso ba ko filmer na ko rappeler papa kulutu bambote c'est quoi ça dans ce pays on appelle ça beaucoup tembo na kanda makasi boye et puis ba retenir sous boye yagola so moninga na nzela kima mabida na finir vie na kasho ba ya singele pardon pas mal te muto singele pardon te soka moninga na nzela akima désormais otangi komo ya Jerry papa kulutu Kobetox na TV puis bonga mana tangu bato na soloka bazoluka ba filmer showbiz esali mpiaka nde tangu tookisaki bango soni voilà si lelo showbiz edéplaça te eza wana eza pembeni ya ambassade ya France ambassade ya Africa donc showbiz edéplaça te o matanga ya Michou fara ekonte te showbiz en tout cas les bandes na webs la famille Libota toza batu toza kapé na besoin ya toza na ba valeur très bien oui nami benga muka la belle vie mais je ne peux pas autoriser à tout le monde vient à la télé pour me citer voilà surtout pour me diminuer pour me détruire donc pour na quoi accepter voilà Sila okomemanga makala on a que finir vie nanga mobimba olelisa pauvre maman nanga pour ça la nini pona osinge makasi ngai aokangela ya bola te parce que en tant que maman Sila ngai Sila fona koma ndoto na ye tala aza légende Krista Shoga madame Belvie a légende wana lobi na ye na répondre ye Krista Shoga là où tu es mon petit frère madame Belvie aza légende pour na cause la légende il faut nous noter très bien pour au moins ba te bele ba crise de mots au moins na kongotora na ba crise de mots na ba somo aza déjà légende nenge Gims aza légende na musique na minito nenge Fala aza légende na musique na miniki na minito na musique na minito neve madame Belvie aza légende na théâtre na kombo na yo yagola qu'est-ce qui se passe yagola zo pousser na siko na ofinga Sila yagola mutaso ya ko kasi yagola zo pousser na finga Sila obi point pourquoi eza biloko internet donc bozo sali ba personnalité abatu après bo lo bake eza ba internet ou soit to comme ça ko bunda papa kulutu we mukolo boye te bo mukolo na bunda te et ça la propreté voilà au moins makambo fait comment il faut qu'on beta soit to kutani o betinga o sepeli tonga na beti je mets tout le monde en garde désormais soki oleki na TV ofinginga loba ke ngala banda yo so oleki na TV ofinginga ka likambo ya Sila na Belvie en tout cas na ondimana ke finir vie na nga na makala chacha na tshenzambi na nga temo oya za mobali oya za mobali aleka na TV aloba pena ke Jerry Kobetox comme on a construit nango carrière nanga aloba papa kulutu waza mobali wa mwasi atanga makila donc madame Belvie akei milulu wana eza na Belgique ake mission de service ake voyage à Matalanate tel artiste c'est bien arrivé na ye azala bandeko na ye c'est fini voyage à Matalanate ake nokozwa moi c'est Kumani basa vidéo moi basa le moi ça nani Kumani papa kulutu na yesusu kasi moi c'est Kumani babengaki na ba ne ba leki na msu babengaki moi c'est Kumani
boponaka bondimaka ba opinion ya bato. OK. Yagola soki aofinga nga nasi nalobaki yango nakama ekuti nde natangi komone bapile ya osilanga. Oh. Nalobaki nakotanga lisu kombo ya Yagola na TV te so afingi nga na korépondre lisu te na yo olobela sila. Oh bah tiens la film yana. Film yana film déjà ça tournement. Oh mais oui, elles sont là 2 mois passés. Moko ya ba film ya tiroir ya madame. Bah bendi boy. OK. Oh bah to zo o to cha. Sko tala makambo eleki na tableau wana, makambo eleki na pango wana. Yango to wana ngolelo na internet. Ah. Tunisa. OK. Mamba kala. Et puis dans le quartier, moi, régulier. Mais bon, même bien, on a musala ya théâtre. Vraiment. Tunisa. En tout cas, si la télé longue n'a bien, naza longue mabe, naza litutu, naza garçon, il y a pas si. Naza garçon ya pasi si la na mbongo si la na makambo belé mais tala momola le ko anga bosi le permettre ya gola finga o laisse le ba promotion film na elongia maladi o ya gola za nango alongoli zemi ya 6 mois ya président na ya groupe WhatsApp si la dika munene bo informe ya gola alongoli zemi ya président na ya groupe WhatsApp alors ya gola Patu ba loba ke ye pas ofinga Yagola zofinga botala ba vidéo ndenge bani. Voilà. Yagola ba pesa ba voice mobo o esa ya mabe. Ya lukuta. Si la nako rappeler yo oyo yuza. OK. Nako rappeler yo eloko oyo créer na groupe Simba. Nako rappeler yango. Bandeko balandi ba retenir. Ba retenir que si la mutema mabe. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule et sur votre émission. Vous avez droit de savoir qui est présentée aujourd'hui par moi, votre humble présentatrice, Chanceuse Siana, moi, Nasuka Basongi Songi, autrement dit, IGF de tous. Et merci pour la fidélité et confiance au Bozakalango, Nakatia, chaîne Bisso, chaîne Bino. Et un grand merci à notre manager de l'X, Papa Tigre, le manager le plus intelligent, en tout cas, que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, en tout cas que Dieu te bénisse aussi. Zalaka na mote mawana nzamba kokomisa esika nyonso oyoyo o désira kana vie na yo. Et merci beaucoup na ba mama ya famille Libota ya Bas ya Londres, la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Lusadisu, maman Germaine Makese, tobeti tour na kati ya États-Unis, tomoni maman Francine Matondo, tokiti boye na kati ya Kinshasa, na ville de Kinshasa, voilà. Tomoni bongo maman Gina Mabia la toke na kati ya Angola, tomoni maman Bibi Kandeya, en tout cas babaz nyos tolina rabino tellement makasi du Congo central, tout surtout, en tout cas, Tolinga Rabino vraiment makasi bo s'abonner massivement bino onan bo s'abonner te bo s'abonner bino pe o bo commenter kate en tout cas bo commenter nga na lingi nombre de vues nombre ya ba commentaire na kati ya ba émission na biso que ça soit na Haute Bascule que ça soit na matière de famille Libota News et sans oublier à mon abière chérie Paul Lissumpa et pourquoi pas Ibrahim Soupra Sala les rois de iPhone établissement JNT Jonathan de Best Inline et pourquoi pas na moto azo kamula ba image na journée ya lelo po ete to bimaki to kumakasi na kati ya ba itando eki na bino Exode Mickey bien l'élève de leur maître en tout cas que Dieu te bénisse aussi boende ezalaka lelo nazanga moko te na plateau na nga naza bongo na papa kulutu ya famille Libota o tozo vanda tozo sala analyse sur l'actualité toujours ça la paix analyse to mona kibongo madame Bellevie na kati ya Bruxelles bandeko na ngai est-ce que akenda ki concert ya ING Arena ndenge batu msusu bazoloba
est-ce que akendaki rendez-vous ya musala, est-ce que en tout cas ezolobama tellement ebele yango wana lokola nalingaka vraiment tout ça la analyse yango papa Kulutu analyse avec intelligence ya bakolo yango nalingaki tofanda na papa Kulutu filme na biso ya musunye eza bongo na kati ya éviter tomonaka ndenge na ya bakouple misusu on dirait c'est comme si ezalaka na eloko moko ezalaka na se wana ebatamaka vraiment tokosolola yango na papa Kulutu nakoloba te na Exode Mikebi azwa biso plat d'ensemble parce que émission na biso ezalaka déjà plateau ouvert. Papa Kulutu, bonjour. Bonjour Chacha. Oui, la santé. Oui, santé pépélé, santé pénal, ils ont kimia quand on est basé mon aboué vraiment nous travaillons chrétien, ba croyant. Voilà. Donc nzambalo lazo pakola biso toujours mafuta, azo tia toujours à la benzolo donc santé pépélé donc ba famille bota nyoso en tout cas papa Kulutu na bino ya musungi obolingaka aza kimia donc naza pena calme manton na biso aza kimia depuis biso pe toza kimia. Voilà, très bien. Donc, merci beaucoup Nayo pe na repenser na et puis merci beaucoup. En tout cas, tous appelés na dit au Canada na donc félicitations. À Papa Tigre. Félicitations à Papa Tigre et manager de l'X et puis na coordonnatrice na biso na bien avec madame la DG Darling Love CPI na bango. Donc félicitations Monique. Côté na biso mingi na ba ki c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Voilà. Donc aux hommes qui bandeko ba yeko tia artiste na bango coup de pouce et puis ezara tito suka la émission na ba saba nzete photos à la pina quand même na ba cadre aboye. Félicitations vraiment na entreprise Oyo HB. Voilà. Donc sali qui to connaît lengi ba famille bota nyoso. En tout cas boya ka pina ko s'abonner na chaîne na bino Hot Baskin et puis na matière de famille libota et ça la bien parce que tout ça musala ba base nyo sa famille libota na ma bino mingi mais sauf que le papa Kulutu za na moi kanda ya nini soso en tout cas les bande na sa famille libota toza batu toza kapé na besoin ya toza na ba valeur très bien oui na mi benga muka la belle vie mais je ne peux pas autoriser à tout le monde vient à la télé pour m'insulter voilà surtout pour me diminuer pour me détruire. Donc on a pu accepter en côté. Voilà. Donc na zape mutu oyo lelo même sous na bateau ba finga ngana ba kana droit ya ko tenir madame Belleville rigueur. Je vais vous expliquer on peut une émission lelo. Mais ngaso na tenara si la rigueur c'est parce que pour solo lango awa. Voilà. O ba mona pena sko lelo ki ngana bango toza ndenge mokoti. Très bien papa Kulutu ya famille Bota boni basango ya yona ngai. Yo nanga toujours pepele. Voilà. Donc toujours bongisa déjà bakamka ndenge zalaka. Mais biki na bokasité pe ya coup de pouce ya entreprise Oyo. Donc toujours ça projet, on a ça un projet ya film moko. Au pe na lobaki déjà qui est madame Belleville. Voilà. Et puis dans un film moko trois filles du village. Voilà. Ou déjà qui est préparé en haut. On a un scénariste. On a le quoi ba bano yo. Ba au moins avoir na TV ba surtout qu'elle internet. Batala tableau de bord te ngai na umeli na kimopandisa ngomena tika ka théâtre te même on coûte mère na psolo ba yo so zongeli ba théâtre na wana kondaka so zongeli ba théâtre na ukoma ko dépenser oui lelo na dépenser na théâtre ya onde mte salinga tout on a zala lelo théâtre suki sina ka théâtre na lelo na za garnisseur na za peintre et puis peintre ya élève te ya maître na mine ba lamba ka peinture na grâce ya théâtre. Donc théâtre attend lelo to ba na ole sa théâtre. Au théâtre déjà c'est les sanga. Voilà. Et comme peut tout penal sa théâtre donc yo na ngeza na poser initiative wana za na kimia. OK. Très bien, merci en tout cas bino moro boyoki déjà donc groupe ya papa Kulutu et ça déjà pepele pour na bino obozalaka na ba mituna ya ba bagi boy. Bana baleki on a formé bango et ça quoi pépinière il y a Belleville TV. Ah. OK. Aux 8 mois formation.
capacité na olaki sango peut-être parce que au moins ti ba benga bato musu na TVT ba répétera te ba pesa pe ba les meilleurs te. Ah bon? Alors ce qu'on ngai na plateforme na sali na za besoin bana ba pesa les meilleurs. OK. Ezaka pe madame Belvite ezale musu ba dinana nayebi ke pas si les rapports ba on a film faut finga so bana na ordinateur ba finga En tout cas là musu so mona ke mais vrai pépinière pene ko ya madame Belvite ya Belvite TV et puis na bande ko mususu o ba lingaka na ba talaka ba yebi savoir faire à mutu donc ba rozala pena kimia penza. Très bien, merci. On est Zaki Bongo Maloba ya Papa Kulutu film ezana Belvite TV film ezana kati ya Candy Star okoyebisa bandiko balandini surtout mingi famille bota. En tout cas côté film na saki constamment depuis lobby na mituni madame Belvite ba Melissa ba sena ba papier scénario ya biso so ba scénariste ya Congo koma voilà obi pona nini lelo kondima madame Belvite eza ko sopi boule OK eza ko sopi boule azon dime point mais OK ça musala ne bien voilà bato batenanga rigueur to sansa ma Belvite na madame Belvite na fali voilà lelo tala muto ya lobela fali bola mo fala sali ba finga muto wana empire di mal empire boye mais OK ba lobela pena vraie valeur so tali madame Belvite lelo to vanda na kiti boye opesa ba argument ya madame Belvite mokamba osala ozanango tala ebele voilà film ya madame Belvite la vie de Tegra na comprendre lelo que madame Belvite ke na tourisme était na ina très bien na comprendre lelo obi poani bana tamba ki na l'école ndeto benga na Brazzaville ba maman il faut bazalaka éveillé na bana très bien bana mususu bako kende pa kene pe boye tourisme mais madame Belvite na ebité et le comment papa le mba no ça la biso so remarqué ba théâtre papa Lombe ya groupe Simba et bana ko coïncider na likambu moko boye au mona ebima na Kinshasa to bimi na Congo to bimi na poto na communauté na biso parce que madame Belvite papa Lombe atobola na ina madame Belvite atobola na ina donc ça montre aujourd'hui que madame Belvite a soit qu'il leçon moko il est là que ça mu théâtre traité ina est fort et orientakande mutu OK quand il y a des gens qui ont été traités, ici les fondations ils n'ont pas de la scénario. Kuna za makambuya et orientation. Zala nango déjà inné après orienté. Et l'action ba technique de jeu et l'action ba théorie. Donc c'est ça. Tala le film Tegra. La vie de Tegra. La vie de Tegra, c'est Mikaï de la gloire. Film oyo lobi Nathalie tableau ya maman Sœur Nabiso étoile na maman Marie-Hélène bavandi na Belvite bazo solo na bango Sœur Nabiso Marie-Hélène azo pesa Belvite conseil par rapport au ndenge ya Gino aboyi mwana ya Gino pe ça yo ozo comprendre bande wonanga sono talité ozo raté en tout cas bo raté même si on a 4e épisode wana papa Serge alinga bukanga ndepandite awanga ni Tegra siko madame Belvite kanza pesa yanga mawa donc pasteur Jabete na mbata anga nzambi Nathalie siko premier tableau ya 5e épisode bavandi ba solola Sœur Nabiso Marie-Hélène azopesa madame Belvite conseil parce que à mon avis arosa la crise attention voilà arosa la ba malaise mo ba pesa conseil mais tala Sœur Nabiso étoile aye alobi atula bango boyebani wapi et puis bandi boni bo solola voilà botonganga de maman étoile azi rivalité la mango ya lopango alatisa kanisi siko pona nini Sœur Nabiso étoile ya kolobake ba otonga parce que y a tonga kabato très bien siko yo théâtre ou cinéma c'est dans le temps ou dans l'espace voilà tamabi temps na espace temps toi na 21e siècle espace toi na planète terre sikoyo yo moteke makamwana ezo sama na planète terre voilà o batie na film yana déjà c'est tournement oh mais oui elle sont là pour 2 mois passés moko ya ba film ya tiroir ya madame ba bendi boy OK bon to zo o to cha
Parce que tala makambo eleki na tableau wana makambo eleki na lupango wana yango to wana ngo lelo na internet. Tunisa. Ok. Mamba kala. Et puis dans le quartier moi régulier. Mais bon même yango tina musala ya théâtre. Vraiment. Tunisa. Ya lobaki, ya salaki boye, ya kutu ben. So Madame Belleville, ça montre que lelo Madame Belleville aza mokitani ya bato ebele basala baza ba icône. Lelo Madame Belleville tala aza légende. Christa Shoga, Madame Belleville a légende. Oh, wana lobi na ye. Na répondre ye. Ok. Christa Shoga, là où tu es, mon petit frère. Madame Belleville aza légende. Ok. Pour la légende, il faut nous noter. Très bien. Au moins, il va te mêler la crise des mots. Au moins, on a la crise des mots. Ok. On a la somme. Le roi va dire les gens, il faut que Madame Belleville a déjà légende. Nenge Gims ça légende. Na musique na minito. Nenge Fala ça légende na musique na minito. Na musique na minito. Nebe Madame Belleville a légende na théâtre. Ok. Sikoyo kotala songi awa. Madame Belleville peut nous rendre assassin il a un film. Voilà. Donc cela veut dire film est avertissant à biso. Keba. Oezoya. Est-ce que bien que mindele ba sala biso déjà que ndenge batu ba okena na mapata. Mindele ba banda film ana va mais lelo batu ba okena ba planète. Wana film ni. Na ba film ni ba tournaka. Ba sa so ba ke batu ba so bakena mapata. Mapata bakena ba planète. Bakena ba planète. To biso to benga ka bakena na mapata. Bakena planète Jupiter, bakena Mars. Leti na Mars soti ki eloko boye etelemi. Etelemi. OK. Na tala film moi bongo ezaki na blanc moko azo kamola na lingala to le banka na lingala azo kamola nini et serviette. Sko ma ezo kitate tikalika wana ekamusanga. Donc munela avertisaka to scénariste avertisaka na cinéma. Basala ba robot ba notambola. Lelo ba robot ba servir bat na restaurant. Mundela on a avertir bino déjà pour vous en sommonter pour vous bongama on a préparé bino ndemoko na Madame Belleville asala makambo na film au mona ke makambo kini makambo qui ça s'appelle zara na problème kita c'est ça être kozala artiste. Voilà, artiste c'est pourquoi ba benga biso ba demi-dieu parce que to créa. Artiste sans création, vanda kuna osale lokote oyabenga nokondo. Sans création, osale lokote na art. Okay. Que ça soit peintre, que ça soit garnisseur, coiffeur, taulier, parce que bango tout basa artiste. Si on a la création, te oser lokote, osale lokote babwa na moto, tout babwa na maya mneno kini. Donc Madame Belleville, en tout cas coup de chapeau na yo. Voilà. Nathalie nazota la film oyo. Na mona scénariste. Biso la ba mayonnaise to comme niveau te. Na ba mayo. Te mayonnaise to comme niveau. Bon na ba mode. Bon ya mode za papa. OK. Akoma pena na tana yi. Na soki ba la performance lelo. Avec Belleville za diable. OK. Mais biso la ba mayonnaise to comme niveau te. Madame Belleville kandi na kati ya Bruxelles. En tout cas batu bazolo ba tellement ebelé qui a concert ya fait rigola, tout consort. Ba ke ba ngomi balete. Si la pas ça tete. Oh, il y a mi kende là déjà. Kasa mi kende là déjà ça problème. Te bo akenda yini. Akenda pe ka ING. YPK Bruxelles. So pourquoi pas y écouter ne mutala kisaka ki c'est comme si on dit à gauloise. OK. Pourquoi pas à la vidéo na yemoko et puis lelo toka papa asa gaulois. Oh tika boy. Selon les informations. Selon les informations papa ça za gaulois. Et puis ba fanatique ne ba réfléchir ça ndenge mo presque na ba ndelo so ba gaulois. Papa tout. Tokende toleka. Donc cela veut dire omoni oleba coller maman na bango kutu mutu. Azara ba makambo wana trop to mona nzembo ba yembela ya ba yembela. C'est comme si on dirait bango na nana ni baza chambre salon. Nande ko na biso mwana alanga nzembo fer. OK. Donc to ko tsa kutu mama mi sepe na ya théâtre boité mais
batu na yende ba yeba makambo alo bate ole bolo bakutu na mutu akendaki liboso la msaki somba billet anoye na chambre kwa sala déjà on a pour un concert mais bon chango belle vie d'abord faire écouter za satana te voilà aza artiste mboka soki madame belle vie ke concert na ye ndenza ba compter biso surtout mukimo masumu papa kutama loba mabe artiste na mboka ake faire égola akende mission ake mission de service madame Belvi ake mission de service nani ayebite ki madame Belvi basaki vidéo awa na vie na biso Gino voilà pona milulu oyo koleka na kata Belgique kwa lobaki ngai moko na kozala voilà bio kazaka on kwa makiona mutakomisi avion wewe vraiment ya Europe na en tout cas ya fasimela mutu saki attends voyager na vraiment yene mutu faut fasimela saki va voyager na mutu vous comprenez très bien donc madame Eva Kei milulu wana eza na Belgique ake mission de service ake voyage à Matalanate OK tel artiste c'est bien arrivé na ye azala bandeko na ye c'est fini voyage à Matalanate que nous moi c'est Koumani basa vidéo moi basa les moi ça nani et Koumani papa Kulutu na Yesusu kasi moi c'est Koumani ba benga ki na ne ba leki na msu ba benga ki moi c'est Koumani OK avancez donc moi c'est Koumani na ye basa la vidéo mais madame Bevi juste qu'il a ton vidéo ka nenga ye ba de yambi donc ça voyage à Matalanate on moni mutu so za professionnel vraiment et bana na ona ba titi na ye vraiment mutu aza amateur et monanaka OK en tout cas franchement si la monana aza amateur makasi ndeni susu il faut changer OK de façon nazali la kaya monte façon aza amateur trop de vidéos des vidéos mo boyo o ezangi mutu na makolo OK artiste so monique na porter déjà mokili moko boye faut ça osala ba vidéo okoyeba osala osala ba titide moko oyeba osala voilà donc c'est un peu ça donc madame Belvi azala kata Belgique bandeko nanga ya famille bota ya Belgique lisu likola lisu voilà parce que mon kile komi mabe ya mamita dina c'est na biso mamita dina donc madame Belvi déjà kuna déjà donc mamita dina tomona yo pene pena mama et ça la biso vraiment kito mama sœur na biso pe ya Belgique déjà ko bakomenanga papa kulutu to sa wana to batela ye o batele parce que biso na kit bakobenga biso ba sécurité bakobenga biso ba garde corps poto batela artiste la biso lelo niveau a komi motema likundu ekoti bandeko makasi très bien ya koluka ko bwakela maladie bazali ya koluka ko tia poison bazali ya koluka ko tia ka mwa dio kadiosha bazali voilà donc to batela ser na biso lisu likola lisu toko tika ye lisusu soko mokete vraiment donc c'est un peu ça. Très bien, merci Papa Kulutu malkoza na yo mwana mbali mais eloko oyo ezo concerné bisonyo so parce que yo peut okoko zo appeli puta otongi pe chemise otongi pe nini surtout nga chemise ndenge bwaka ya liputa nga makasi ma puta eza déjà wana ezoteka ma $30 ma puta ya famille libota si moi no bana kati fona bandiko ya famille libota o baza partout na monde entier en tout cas bandeko nanga famille boto boza partout na monde entier quand ndeto zaki na showbiz lelo madame Belvi like ça qui azana ba fan réel voilà ba fan invisible était maman moko tata moko 1000 fois compté lelo madame Belvi a contrôler internet lelo madame Belvi a simbi internet moi ça succès moi ça mayele ba ko botole succès na maboko te voilà donc nenga simbi ngana ayebi po a se préparer ayebaka ke uzala boy donc ma puta wana ngana ko benga bino soko za famille bota ya solo faut ça na elembo OK parce que wana ezali pe image ya koteka artiste na biso donc ma puta wana en tout cas to somba ngo pena ne to somba ki billet ya showbiz voilà tangu batona soloka bazoluka ba filmer showbiz esali mpiaka ndetango to okisaki bango soni voilà si lelo showbiz est déplacé te zawana eza pembeni ya ambassade de France ambassade Texas Africa donc showbiz est déplacé te o matanga ya Michou fara et compter te showbiz donc cela veut dire to la bango ke biso lelo toza ba fan oyo to soutenir artiste
Maputa à travers ville ya Kinshasa, à travers Poto, à travers ma province, Brazzaville. Oh alinga somba liputa, pas na biso musenza za raté. Muto esroka bato za raté. Bo contacter nga bientôt je crois bien les 16 les 17 na koza na Brazzaville. OK. Brazzaville muto za posa Maputa. Na koyela yo ti na porte ndaku na yo. Ah, livraison gratuite. Oui. Na Brazzaville za na keité. Zongi, voilà. Brazzaville, en tout cas, je suis reconnaissant. Na Brazzaville, là, bandeko na biso ya Brazzaville pour carrière nanga ndamu na sala kuna. Plus 243 98 15 35 131. Plus 243 98 15 35 131. Brazzaville pour contacter nga. Même bandeko na biso ya Gabon. Ceux na komi na Brazzaville, to luka moye, to fretele yo. Ezala déjà kuna pour moi ba frappe et diminuer. Et on s'en a pena bien. To somba pena Maputa. To somba Maputa ezawana Maputa ya famille Libota balobi mutu nyonso alingaka madame Bellevue o alobaka za famille Libota ya solo tozana la pièce ya Maputa ezawana déjà et pas madame. Et puis ba maman na biso pe ya Poto, ba papa ya Poto. Famille nyonso tout sans famille Libota na ndimité. Vraiment. Donc sombela première ba deuxième ba sombela bana Maputa. Sombela bana Maputa liputa ezali eloko ya kolakisa mwana ya mukia mwasi alataka déjà Maputa. Azala mwasi ya bonzenga, azala mwasi ya respect, mwasi ya lokumu. Donc totinda to somba la famille na biso Maputa ekosala bien. Donc c'est un peu ça. Voilà ndeka na bandai koloba en tout cas koza la famille Libota ezalaka elengi ndenge kaka tolubaka elengi wana tokomona yango tango za na polo ya famille Libota tango za na liputa ya famille Libota en tout cas ekozala vraiment kitoko makasi papa kulutu émission na biso 42 tozokende molo malimbe na émission na biso lelo vraiment na lobaki na yo tokokende malembe page par page. Qu'est-ce qui se passe na bandeko na yo na loba bandeko te parce que azama ko ndeko na yo parce que ozape na bandeko ya basi ndeko na yo ya gola en dehors ya makambo ya kozala famille Libota toye kuna kozala Abakuk est-ce que bozara ni loko moko te zala wana na sisi bozala na problème te parce que ndenge tomoni awa Yagola nenga zoyela yo awa successive lelo émission lobby kune émission nyonso wana kaka na kombo na yo. Yagola qu'est-ce qui se passe? Yagola zo pousser na siko na ofinga sila. Oh, Yagola mtazo ya koloba. Kasi Yagola zo pousser na finga sila. Obi point. Pourquoi? Oebi personnalité ya mutu to image ya mutu basokola ngo te. OK, wana longoli lunette. Oebi nga lelo na finga maka. Bana wana batika ko finga la misusu artiste na mutema mabeba ya finga madame Bellevue. Mais ba finga nga parce que ba yebi force nanga. OK. D'abord tout le monde a pensé que nga na ozala Abakuk. Ah. Oui. Ah, pour la série wana. Tout le monde a pensé que ngana ozala Abakuk. OK. Alors, bo ponaka bo ndimaka ba opinion ya bato. OK. Yagola soki aofinga nga nasina lobaki yango. Na kama kutne na tangi komone ba pile ya osilanga. Oh. Na lobaki na kotanga lisu kombo ya Gola na TVT so afinga na répondre soute na yo na sila. Sila lokola en quelque sorte sila za lokola ndoki. Moni ba ndoki. Balinga vivre komela makila bato. Ba vampire. Pour ba vivre bien. Siko lokola sila ko vivre ne bien za ba fingela ke bato. En tout cas sila tale longi na nga bien. Naza elongi mabe. Naza litutu, naza garçon mo naza nga garçon mo ya pasi. Wana yo mondo le bien. Naza garçon mo ya pasi. Si la zana mbongo, si la zana makambo ebele. Mais tala mobula le ko nga bosi le permettre ya gola finga. O laisse le ba promotion filme. Na elongia maladi o ya gola zana ngo, alongoli zemi ya 6 mois. Ya président na ya groupe WhatsApp. Ah, sila. Dika munene bo. Je t'informe. Yagola longoli zemi ya président na yo ya groupe WhatsApp. Alors, Yagola. Pas tout le monde
Yé pas au finga Yagola zo finga. Botala ba vidéo nenge bandi. Voilà. Yagola ba pesa ba voice mobile o eza ma be. Ya lukuta. Voice mobile eza ngo inutile. Yagola aya. Koloba on émission na ye. Yagola makambu ya teka beta e magoda tika e na défaut. Na tika lo bela monter na émission. Nenge to ka ngo pa ya ni kuna ne ba voice lo ba kuna na tika monter. Alors tolobela ba artiste, to suka ba artiste, to comment on filme na biso pona ni. Voilà, très bien. Tu peux imaginer Moussenzi loko azuma à na TV Jerry à la place à bienté. Jerry maman à la place bienté. OK, maman ya zuma la maman ya. Ah, ka maman na sika la ratala ba voisin muzuri. Ate za ngo quartier ya ndenge nini mais ataka ba voisin muzuri avandi azolia mo bala na ye. Zuma ya na TV ya finganga. Leti en soi. Zuma siko so mo nga lo balanga ni. Eza biloko internet. Donc bozo sali ba personnalité à bato. Après bo lo ba ke eza ba internet. Ou soit to comme asko ko bunda. Ah, papa Kulutu, yo mkolo boy. Te, bo mkolo na bunda te. Ah, et ça la propreté. Oh, nalobi ba boxer ya mikolo ko lekanga ba. Te, bango ba bunda par rapport à sa profession na bango sko batala bo papa Kulutu. Scénariste. Ngape profession na bitumba. Omoni makambo oyo. Na pesi Jimmy mwana lemba ba mbote. Voilà. Omoni makambo fait comment il faut ko beta. Soit to kutani, o betinga, o sepeli, tonga na beti. Je mets tout le monde en garde. Désormais, ceux qui ont l'équipe na TV au Finginga, loba ke ngala banda yo. So l'équipe na TV au Finginga, kali kabuya sila na belle vie. En tout cas, na on demande que finir vie na ngana makala. Chacha, na tshenzambi na nga témoin. Oya za mobali. Oya za mobali. Allez kana TV lo bapena ke Jerry Kobetox. Comment on a construit nango carrière nanga alors ba papa Kulutu oza mobali o amwasi atanga makila aleka aloba solution omoni makambo ifo sila omoni ata ya gola te ata mutu moso abeta mipananga omoni ba biso ya to ba vrai ba sauvage to ba na TV boye te poto bank sa batu te voilà ngana ko kata mutu pota mo boye po obika ba o sambelela yo ba o tongo. Papa Kulutu tika boy. Bato nga pota ba osamela. Osamela pena nzambe abika nzambe abika. Pona ko kato mabe et puis tango bato ba ofongo maboy na zati. Omoni siko mukile koloba na za mabe. En tout cas. C'est mon abara so na kuté na mura na obeta et mutu na se pardon za pire mutu na ngapi. Aba je ko sala loko la ta petit frère. OK. Désormais au moni ndenge ya bola asaila nga be mission sikoyo soko tuni bango bo finga belle vie pour nani voilà ba yebiso kuna pe ba finga asila siko na kata bato ba finga asila o mona nga dana ya abu porto na fingi sila nde bino bo finga belle vie na yati soit bo suki sa ba jeune bino na bato bo finga na bo pona ma finga soki bo chananga c'est que voilà ce ko komi likamunanga sila o comme manga makala on a que finir vie nanga mobimba o le lisa pauvre maman nanga pour ça la nini pour na finge makasi ninga aogangela ya golate parce que dans tant que maman sila ngai sila fona comme ndoto na ye. Oh, tika ko. Si le faut ba tubalo bake, si la sala mo mobali oyo nini. Yo to na ya gola, nga la sala ya gola nini. So na kole ya gola te, ase loko te mutana ilonga maladi bonga longo lise ma. Ya 6 mois. Alongo lise ma 6 mois mwana mwasa mukolo ko longo na se. Donc yeba zemi nene soto. Zemi ya mwana biso achaka ekenda wapi. Oh. Donc en quelque sorte ali rabana. Yesu ko na otalite na otala sila. Tant na koya ko tika parce que nga na critique asila na bisi sila oyebe komate madame bevele que no koma ozaka trop agité
oza professionnel te oza amateur wana critique ce que tant on a ce qu'on a oyo si oza amateur oza agité na caméra wana eza critique kaka oza modèle te pona batu musu lelo balanda yo sila ce que tant on a ce qu'on a o na oloba na oya siko na vie privée eza mabe sila kanga musenzi na yo kanga ebwele na yo mbua na yo gola soki gola kanga ye alors yebisa elobane afingaka belvi oyo yo sepelaka nde bafingaka alors so azofinga nga omoni na famille bota babengana nga belvi abloke nga mais yo na yo sila na okoma cauchemar na yo voilà parce que trop c'est trop oyebi na mboko bafinga présent lombe na bato ya sila otala oui voilà mais présent lombe lelo ana choix te papa bafinga kendo mais nga naza tata ya sila te nga mpe nasali carrière nanga et puis moi soki na critique ya sila yebisanga zuma koma filme nini oyo akokani na belvi te malembe azojouer eza eya problème te zuma koma filme nini ekokani na filme namoni na nga te wana na sincère moviola koma filme nini ekokani na belvi akomaka ibuta koma filme nini ekokani na belvi akomaka irano koma filme nini ekokani na belvi nayebi na otanga ba mibale nayebi kutu te siko ngai na tie filme ya mado sila tia filme oyo eleki ya mado esali endomi ya danger na tie bolingo bapombe esilaka te filme mpo lelo sila ayeba tendresse ayeba epa na nga vofo sila lelo mpo ayeba tendresse ayeba epa na nga ti mais aloba azala se pa papa alobe asalaki ete nini pa papa alobe sera cassette eza sera cassette même na papa alobe so obengi oloba yebi ete tika koloba boye asalaki ete nini sikekalako nga na bimisa mwana mo boye lembe esalela ye réunion tala asalela réunion azali pa nani mais c'est un grand te nalobi boye ntango lembe esala réunion mayonnaise avandi koloba bato totika osala réunion toofula ye oke asa fulama te azali mwana nga nazo encadre voilà naosalisa bemission sans tabou ozo comprendre très bien donc lelo basenzi nyonso tu bayaka koloba baba collègue ya sila te nga nde muna collègue ya sila basenzi oyo balobelaki wana bango nyonso wana baza mutu aza génération ya sila asala makambo lokola sila to belvi aza te na oyo wana mosusu wana asalaka filme bango nyonso na basere na biso tete gabriel akoma nini gabriel akoma nini mpo lelo ya kofinga belvi mais oyo mosusu wana pembe ya molaya na banda osala bafilme ye te nta banda koma tanga nakomone kobanga otanga komone etonani ya mobali pesa ya mwasi ya pembe ya mulai jale oyo da ya kumisa da ya madame bo bijou la reine akomela oni akoma te ba film le rango ba teva kishaso boya lobaki ndeni ka leki batu ba aleki mama Leya leki na madame Belvi kandi akoma nini eza makambu ya okoma écriture voilà nini OK okoma nini awa na kae okoma nini Jerry akoma filme Yamado Jerry akoma bolingo bapombe sila atekute esala kute ndomi makasi koleka su Yamado Maria Yamado erenya na tango na ngome bolingo bapomba Karine Yamado a joie musenzi atendance a joie musenzi moko pe na mona batinda ka finga mama biso azaka na filme wana na président je t'aime la personne mbote bele a joie Gabana a joie président Gabana a joie Vous comprenez? Très bien. Gérard comment bolingo ba pombe si la raté. Gérard comment ba petite à selfie film voilà. Bosso quand na chaîne à Vincent. Ba petite à selfie. Ouais booster chaîne. Et quand tu maman chaîne les booster. Et booster ba petite à selfie. Carrière Madonna pointe. Attaquant. Musenza tendance na pointe. Pomba na pointe. En tout cas. Oh, ngana koma ba film zuma koma nini pa ko ase comparer na Belvi. Siko ba senza bo ba koma loko tenga so na ba nasila sa muninga nanga. Ngakuna koma sila koma ke sila ba komela ke. Allez, sila kanga bambwa na yo. Po okozala humilier. J'assume mes propos. OK. Comment ngana komi na koko nanga na komi na ba nanga mikolo. Mwana mobo epo aya ko diminenga aya ko finga nga.
allez si los ata na terre ko ça va na lingi biloko ate bo ça il a promotion na président groupe WhatsApp bachaki concentré na ko escroquer ba basi nzoto concentré na ko escroquer ba mbongo ayebi ko orienter ata batu te escroquer mbongo na nzoto oui makama makasi boye si la président si la naza mukuwa ya mukie kita papa e kanga mona kingo omoni ka ndenge ya gola o soki 4e émission ya gola olia mbongo na makasi mbongo na komo na makasi alors si là je te mets en garde soki lisusu ya gola bimi lisusu na loba ana tie communauté internationale témoin na tie communauté na biso ba congolais témoin voilà si la zo accepter ba fingela ke batu po ya munene aya libundi taeza la bien papa Kulutu kita en tout cas si là nazala nga pauvre garçon dans la rue en train de chercher la vie au suka mutema au kangisanga ya gola continue ko finganga na kwa ko talisa ndenge sila uza na kwa ko talisa sila ndenge uza mutema mabe na kwa ko talisa ndenge sila olinga ko nuire carrière baninga ya ko uza likopa ya bato ko linga bo nuire ba carrière baninga obenda baninga makolo papa Kulutu tokomi na suka baninga te mama comme na suka ezate o fâché sila kanga bambwa na yo soki basalaka concurrence ya oya fingi batala batu oyo baosala voilà lokola ya gola so aka na komonanga sila na ko rappeler yo oyo yoza na ko rappeler yo eloko oyo créer na groupe Simba na ko rappeler yango bandeko balandi ba retenir que sila mutema mabe ba retenir que sila mutema mabe comment ngai mobola boy na pasi nanga sila zo accepter batu na yeba finga en tout cas ona ko finga ye akangisanga susu ya sila yango na po na ofinga na ngai kitoko mais ce que moni ngata na ofinga et soit sila tina 3e couche abenge na ba soda atolingelo ko na ngana kwa na mafingo bazuma bafinga kateba mafingo musenzi ya ngone lomilo kwa shamo azo ya kofinga na ko rappeler sila il faut aza moni sila na ko rappeler yo so ki na mwana mwasa malonga ngoza na kate église pour témoignage nous a 6 mois ba cameraman ba filmer ba cassette ba ni tondi ba carte tondi lo biso ba ko filmer na ko rappeler papa Kulutu bambote c'est quoi ça dans ce pays on appelle ça mutu tembote na kanda makasi bakanda makasi boye et puis ba retenir sous boye ya gola so moninga na nzela kima mabida na finir vie na kasho ba ya singele pardon pas mal te muto singele pardon te soka moninga na nzela akima désormais otangi komo ya Jerry papa Kulutu Kobetox na TV puis bonga mana po yozanga un coup bibo un coup bibo ponga na bituma na wela kangana beta po batu baya okabula mais yo de osimbi boye oki mungwe mati et ozala nini un coup bibo non ça va jeter chacha parce que tout c'est trop to zo finga na batu ba bona neto saka ba jeter émission non nécessité ba oyi ba fan ba otala ba isaka ba jeune ba jeune biso te ba jeter papa kutaza ko zuma mona na kapela fenta ko kwanza mutu akima nzela en tout cas na lobi na bino bo éviter nga ponga so na sokisi opota ba ko bondela yo po bika bazo tongo bazo bondela nzambe abika abika Yesu aza mutu masumu tala ko finga bifinga fingo afinga ki mutu ba finga kate ngala siko ko yana mutu anani ko yana mutu afinga. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est ici. Émission na biso papa Kulutu déjà le biké bambo tezate parce que aza vraiment na kanda makasi et merci beaucoup na bino obolanda ki émission na biso ko banda na ebandeli kino
na suka ya émission Nabiso Oezaki bongo présenté par Ngai Oyabino Chancé Siana moi na suka ya basongi songi autrement dit IGF de tous et invité na Ngai lelo nazalaki bongo na papa Kulutu ya famille Libota et merci beaucoup na Darling Love CPI de la presse wazalaki bongo na assistance notre coordonnatrice et pourquoi pas notre manager le plus intelligent Papa Tigre depuis Texas que Dieu te bénisse ya Exode Mikebi wazalaki bongo sima ya caméra oyo akamolaki ba image ya mkolo ya lelo po ete tobima mbenzolo tobima ete chitoko na kati ya ba etando ikena bino. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collez scotchés sur notre chaîne, que ce soit à Hot Basket et que ce soit à matière des familles Libota. Quant à nous, on vous dit au revoir.